Bando nanga lelo na libino explication claire pour na mambo ezoleka na internet pour na lobo blessing. Boze bele obo komelanga obo tunanga o vraiment bo tindelanga ba message pour na koyeba problème ango eza nini oyo ezoleka na internet pour na blessing lobo. Na si na sala ke mission moko pour na confirmer bino problème o mais lelo na expliquer bino likambango clair eza nini. Bozake belo bokomelenga lobi lelo na recevoir ba message na bino ebele pona problème oyo ya blessing lobo. Blessing lobo aza oyo azo participer na majabu rafiki aza na mwana mkie aza na mukolote aza mwana mkie o balobi ke aza na 10 ans voire même yana bato belé o bazo nié 10 ans ya blessing lobo bande ko fongola mato boyo kanga très bien na explication ya likambo oyo pour que to mettre fin na likambo oyo boza vraiment ebele o bokomela kinga na sala ke mission moko concernant mamba blessing pour na ko informer bino mais lelo penza bo pesa nga temps boyo kanga tina suka po boye ba problème ango eza nini na si soki boyebi problème ango eza nini boko komelanga bisute pona makambo ya blessing na pasteur Mike Kalambai. Alors bandeko nanga na pesi mbote na bandeko bolandaka biso na pesi mbote na batu nyonso o bozwaka ta na bino ya kolanda Irsil Botelo TV mbote na bandaku na bino mbote esika nyonso bozali papa na biso JR Mubia na Londres JR Kitoko Mubia na Londres mwana Londres tongo nationalité français bambote na yo esika ozali nzambe a sala yo bolamu papa na biso JR na Italie bambote na yo esika pe ozali toye na mama princesse Alegria toye na Linda Bukulu balobi le de ekoyinda elongo na Linda Bukulu meilleur ve na ngana batu nyonso o balandaka biso esika ozali ozolanda Irsil Botelo TV ezala na ndaku na yo ezala na bureau ezala na wenze partout oyo ozali meilleur ve nzamba lola asala yo bolamu ndeko nanga so ezambala liboso okoti na Irsil Botelo TV ce que ça vraiment première fois na yo o visiter chaîne na biso o s'abonner o commenter, au liker, au partager ba émission na biso. Partager na WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, partager sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger et zamala momingi. Tindela ba collègue na yo lien oyo kende ka place ba komi partage au bandi ko partager, kende ka place ba komi abonner au s'abonner, kende place ba tie cloche ya notification au cliquer au activer yango prochainement aux émission na biso esika nyonso o kozala soki to kotisi ba émission na biso. Problème ya lobo na pasteur Mike Kalambai eza problème moko o epanzani déjà internet mobimba. Alors ya sika ezate to ya kobomba ezate eza problème moko oyo epanzani déjà internet mobimba. Nani abimisi problème oyo nani apanzi problème oyo eza ni pasteur Mike Kalambai eza ni soki batu ni na click na bango ya ba juge kuna mais eza problème oyo batunde basali ba remarque. Eza problème o batu ba publier na ba réseaux sociaux, eza problème o batu ba publier na ba Facebook partout bande ko bolandanga très bien na analyse nanga o. Batu ba publier yango partout problème oyo. Pourquoi batu ba lobi boye batu bazomona Papa Mike Kalambai soki blessing lobo azo sala prestation na ye batu bazo mona ye aza malili batu bazo mona ye azo manifester joie te o azo manifesta ka epa ya batu mosusu tandis que soki tozongi na première épisode na première prestation ya blessing lobo pasteur Mike Kalambai azaki na esengo pasteur Mike Kalambai atunaka lobo voire même oza mwana ya papa lobo atunaka ye pasteur Mike Kalambai a manifestaki esengo moko boye photo on a tel bino ya pasteur Mike eza ya ba bataille ya ba vert ya ba bataille ya ba jaune tant lobo bandaki ko la prestation na ye pasteur Mike a affiché ki comportement moko ya mabete concernant lobo aza mwana mukie lobo aza mwana oyo azo ye kola sika pasteur Mike Kalambai aza leader ya ba leader de lobo ko kote pa na ata 3500 fois. Alors rando yango ya nini o pasteur Mike Kalambai rozala nango na mwana oya mukie blessing lobo
Alors bandeko ebele bayaki kokoma, bandeko ebele bayaki kokoma par rapport ya Jules Bukasa, par rapport ya Enjoyette, par rapport ya Blessing Lobo. Batu bakomi ke basali ba remarque soki bamoni nani Jules Bukasa aosa la prestation na ye Pasteur Mike Kalambai azana esengo par rapport ya Blessing Lobo. Quand à moi na remarqué ki eloko moko te par rapport ya makambu nyonso o ezolobama na réseaux sociaux, makambu nyonso o ezolobama na internet, makambu nyonso o ezokoma voire même na Facebook à propos ya prestation ya Blessing Lobo. Ngai moko personnellement na remarqué ki eloko te. Yango bomoni na analyse nanga o na sala ki ya liboso avant émission o na ose la bino. Na lobaki ke nga na remarqué eloko te na mona Pasteur Mike Kalambai azaka malamu na bango nyonso. Baza ba juge, il faut bazala na caractère, il faut bazala na comportement, il faut bazala na ndenge o bazaleli po ba yeba bien ko gérer, ko juger pardon, po ba yeba bien ko juger bango, po ba yeba bien ko yeba ko faut ba yoka lito, il faut ba yoka ba détermination nyonso, faut ba yoka makambu nyonso, ba terminaison nyonso, il faut ba yoka yango pour que bazala convaincu nani o azoyemba bien, nani o azoyemba bien. D'ailleurs, ezape likamba ba vote bandi onanga. Bomona majabu rafiki ata muto oyemba ne kitoko te. Mais soki ba vote ebele akoleka eza likambu ya ba vote. Batu balinga ba comparer Jules Bukasa na mwana na Blessing Lobo. Jules Bukasa aza adorateur ya makasi. Elingi kolakisate ke to boyi Blessing Lobo. Blessing Lobo muta boye azate. Blessing ayembara bien, Jules ayembara bien. Mais Jules Bukasa aza adorateur. Wana il faut to tiango na mitu na biso. Alors likambo e panzana ki internet mobimba. Na minito internet eza ya kozika pona problème oyo. Batu ebele bazo tomboke la Pasteur Mike Kalambai. Batu musu bazo lobake mwana o Blessing ayebi koyemba te azo ganga kaka. Batu musu balobike azo yembara mingi na toli kola azo ganga ba kitise na se batala yendenga koyemba. Batu musu bazo tomboke la Pasteur Mike Kalambai. Alors to koyeba eza problème nini? Problème ezaka problème il y a incompréhension il y a ba fan. Eza problème il y a incompréhension il y a ba téléspectateurs. Eza problème il y a incompréhension il y a public. Elinko laksate ke soki muto azo yemba sa la prestation na ye soki ba juriste ba telemi wana nde muto wana aza fin koleka bango nyonso. Non. Tala yana bana msuba oyemba o croire te. Yana bana msutanga banzo oyemba o mona penake nzoto ebimio ba chair de poule. O mona onction ekita. Lelo boyaka na problème à Jules Bukasa na problème à Blessing Lobo. Pourquoi? Moi je pense que bato bolinga ba créer les Blessing Lobo problème. Boko bebi sa mitema ya bato o ba fallait ba voter ye. Pour Blessing Lobo adana bato nsu o ba benga yeke mwana naza orgueilleux. Bato de ba lobango. Alors tongo bo ya na ba polémique bo bebi sa mitema bato bolinga ba voter. Bande ko bolandanga très bien esika problème ngo outi. Batu ba mona ngo problème grave. Nga na mona ngo problème grave te. Mama leki ya Blessing Lobo. Akendo tia commentaire na publication Facebook à propos ya mambo onyo sezo leka. Et a koma kaza mama leki na ye. Esika likambo ngo penzi tombwa mina batu nyonso yango wana. Pasteur Mike Kalambai ana mote o loba obole kisa ebotika e non. Et ça va vote. Ngana loba toujours na place to perdre temps. To ke ko voter. Bandeko botunenga bolanda nga très bien, bolanda histoire très bien pour na obeta sous li solo ote. Peut-être toyo beta ngotang ba vote ça le matin ba bimisa premier nde toyo beta likambo. Mais na obeta sous likambo te na au deuxième fois non ça la explication nga. Na yo bande l'explication pour na bato ba comprendre te.
nde na yo bandela explication likambo ebimeli na majabu rafiki te likambo ebimeli na ba téléspectateur nyonso ebimeli na bato baotala ebimeli na ba base na bango ebimeli na base ya blessing nde babimisi likambo ke bazo remarquer ke papa Mike okata mwana bango bazo remarquer papa Mike ana pouvoir yo kata te soki ba voter te so ba voter Blessing Lobo abima premier abima premier so ba voter Jules Bukasa abima premier ndeti nga pena lobaki na boy Blessing te na linga bango nyonso ba yemba bien mais beaucoup plus ba vote danga na voter Jules Bukasa ezanga na voter danga Jules Bukasa et dépendre na nga ndeko na place to ça la polémique ezala bango moko ba juge nde bazana pasteur Mike Kalambai ana mutune oya ko voter Mama Sandra Mbui ana mutu na oya ko voter soto ke na Rosini Kaiba bango nyonso mutu na mutu ana mutu na ya voter ba yoka na bango nyonso te ka to voter mutu boy to tombole non po ba guya mutu na mutu ekeseni mutu na mutu na baguna bino bokoko kanga batu na makasi teke voter Blessing Lobo to voter nani voter Jules Bukasa to voter na voter Joël ce que Joël bokoko kanga batu na makasi te mutu na mutu na o ko voter botika ba polémique inutile bande konasi bo comprendre histoire ou bo comprendre likambo batu bo komelanga nasi bo comprendre ngo likambo ebimeli na munoko pasteur Mike Kalambai te ebimeli na munoko ya ba téléspectateur na base ya Blessing Lobo bato ba olinga Blessing Lobo bato ba voter Blessing Lobo bazo banga de peur ke balekisa mutu mususu yango bomoni ba mambo ezo bimebele yango bomoni mutu na mutazo juger yango na ndenge na ye batu nyos na YouTube mutu mtasali analyse na ndenge na ye na Facebook mutu nyos appribie na ndenge na ye tozala na avis moko te mutu osaza na ba avis na ye mutu nyos aza na ndenge na ye o azomonela likambango lelo bolibo crucifier pasteur Mike Kalambai pour rien. Est-ce que bokoti na mutema na ye tango ba prestation so salema muta okota na mutema pasteur Mike Kalambai azate souvent ezalaka bo soki loka bien esalema na mboka na biso ezalaka bo o basalaki kutu boye o balobaki kutu boye likambo yango ya sikate tango na nini talent ezalaki majabu talent ezalaki ba mambo pe bimena nango ebime nango ale tang batu ba voter na bango yete akatani boya bobimisa ngo ke o pasteur Mike Kalambai ndalinga kite pasteur eza méchant c'est méchant la famille c'est méchant botika rafiki esala musala nango botika ko stresser bana tango babiloko eya eza ko stresser bana oyo eza ko stresser Lobo o aka na 10 ans malgré batu muso balobi ke ana 10 ans te parents na zo mona na mukolo papa na mama na nde babota ye papa na mama na nde bayebi âge na ye âge yo bango bapesa biso eza 10 ans toza obligé ya ondimango Congolais à un certain moment il faut tout kaka. À un certain moment il faut tout kaka. Toza obligé on dit ma âge na tata na maman na ende ba pesi âge na na rafiki. Alors biso pe toza obligé on dit mango ke ana 10 ans. Soki yo tembe, soki yo kwa mozala ki tang ba bota ki o pesi âge o ya zanango eza yo. Soki yo mona na 10 ans te o mona na 25 ans wana eza yo. Mais o biso to mona ke to yebi ke aza na 10 ans. Et abatebele balobi ke ayembaka na gravité ayembaka likolo makasi. Tonalité na ezala toujours likolo. Banzembo oye aopona. Et abanzembo yemba maka likolo. Yango bomona azalaka toujours likolo tango ayembaka. Azalaka toujours likolo. Alors to tika ko stresser bana, to tika ko stresser bango bano ba bana mikie, mais ba yemba ko leka mikolo ebele. Bano ba yembi voir même ko leka na talent tango ezalaki tango majabu talent ezalaki bano ba yembi ko leka ba mikolo. Ba yembi kitoko ko leka ba mikolo.
eza déjà grâce tant mwana na 10 ans na âge ya mwana oyo aoyemba eza ngolu eza déjà ngolu kotala mwana muke mwana 10 ans aobimisa o azobimisa na mungongo na ye azoyemba ana ba chanson musu o ya composa ngo ye moko eza grâce elakisa ke ba futur na bango eza bien na musique baba na mikelo na musique mais ba futur na bango ba futur na bango eza déjà eza assuré na musique. Mais lelo comme peuple congolais to lingana biso ka ba aventure comme peuple congolais to yaka kana makam na ndenge na biso ndebo moni histoire ya likambo yo e panzani na internet mobimba epanzani na internet mobimba kota na YouTube komaka lobo omona likambo elobami partout kende na Facebook koma blessing lobo omona likambo elobami partout penza mutu nyonso alobeli ka likambo yango mutu nyonso alobeli likambo yango epi batu nyonso o balobeli likambo ba défendre lobo makasi mais ko bino bato bokotaka okoti olandi émission te otali te balobi nini directement okoti ka olandi ka nini na mukemba moko poa o commenter ofingi eso parabino moi mukembe nango azala osele ki jalousie nango azala jalouse envers lobo batu ba défendre ye bat bo défendre contre polémique oyo po polémique oyo esala bien te polémique oyo eluka mwana batazwa te likola polémique so boyeba te pourtant bafani na ye baoyo osala polémique baoyeba te ke mwana akoyo kozwa te baoyeba te ke ntango baosala polémique batu bakoyo kovote te batu bamwana kwa bango nde baotindaka batu alors foto ya to ya kodéfendre ye po aza mwana mukie foto ya poeto ya ko défendre bango baba na mikie o ba osela baba ba oyembela nzambe baba na mikie o ba poni musalo ba osala neza musala nzambe ba oyembela nzambe lokumu kembo ezonge pa nzambe alors compétition esilité elo boye bateke compétition nanu esilité tozana nanu na maponami o ba bengi vote tozo voter nanu botika koya ko critiquer baninga musu na ba commentaire botika koya ko mona loka lobo aleki batu nyonso na ba commentaire bien te toko kanisa na Gilles Bukasa te Gilles Bukasa za vrai adorateur maman adorateur bino boya loba ka ote boyo ke na Gilles Bukasa ma pa kufele papa non ce qui peut nous a muto Saint-Esprit vanda kati na yo tala prestation na ya liboso. Moi je savais pas qu'il a coupé la papa mais prestation na ya liboso et telemisanga ba poala nzoto na yo ka ba chair de poule et salanga nzoto malili na banda olenga na kota na dimension prière na olenga. Gilles Bukasa silisa ko sala prestation na nga na obondela ka na olenga na yebete ka kufela papa mais bolo badini ba voter pour na mapa kufela papa franchement bo amitema mabe bo voter bana batu na mawate mais bo voter bana batu selon ba qualité na bango mutu na mutana qualité na ye Blessing Lobo ana qualité na ye Gilles Bukasa pe ana qualité to tiko comparer bango mutu na mutana qualité na ye yo comparer ba omi balé poigni et ça kitoko te bandeko et ça la bien en tout cas totika rafiki et ça la musana nango na kimia nyoso totika rafiki basala musana nango musana bango na kimia nyoso toyaka kaka boye tangu oya be mikolo ezalaki kaka boye sili o ba cancelango o ba nilango o ba lobi bandoleka sote boyaka kaka boye ko bebisa ba mitema ya batu eza bien te totika rafiki et ça la musana nango pour que topesa bana msu chance o batikali tangu bakoyaka lisusu prochainement bana msusu chance
topesa bango chance bakende komisa kuna eza très important eza malamu mingi. Merci na bato bolandanga na sir bato bobengenga bo comprendre nga très bien de na expliquer bino. Bato bo komelenga na sir bo comprendre nga très bien nde na expliquer ki bino. Alors bato mususu o bo komelenga na kende ko ezwela bino ba information nyoso pona mama makambo. Émission mama makambo de na sala ngona chaîne nanga ezali so bo kiti pe na sebo mona to sala déjà biographie ya mama makambo. Alors to kozwa yango to tata ngona ba commentaire soko za na poso ta la biographie na ye kota na ba commentaire o komona biographie ya mama makambo. Alors on appelle merci na batu nyonso o bolanda ici Botelo la TV, merci na batu nyonso vraiment o bozwaka ta na bino ya ko soutenir chaîne na biso pour que e kende liboso. Alors bandeko nanga soki zambala no ya liboso o tomber na ici Botelo la TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso nzamba lola akopambola yo. Tangu o s'abonner ko bosa na te ko cliquer cloche ya notification. Cloche ya notification et ko sunga yo prochainement tangu to ko tia ba émission na biso et ko permettre yo directement aux notifications pour na émission oyo tokotia. Alors bandeko nanga to partager s'il vous plaît. Partagez émission on a WhatsApp na yoka ndena lobaka. Partagez na Facebook, partagez partout. Nzambe akopambola yo ba partage na bino nde ezalaka force na biso. Na loba toujours ba partage na bino eza force ya Ursule Botelo la TV. Sans bino mawa plein donc bino fobo zalaka pour que chaîne na biso pe ekende liboso. En tout cas, merci pour na nyonso nzambe a batela biso bisous bye.